Salut, shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend quand il y a beaucoup de libakou y émission la famille. Balobi famille libota, oh yeah, famille libota toujours. Hein, babi bakoyoka gou, voilà la famille. Babi ba voisin tension, ils a komata bandeko na ngai. Kandi na lobana bino batebele ba sepeka na lipamboli ya Belvité. Ba sepeka na lipamboli ya Belvité. Vraiment to yebisa ki bino niveau ya mafinga oyo Belvi azoko sibir na réseaux sociaux yango la pe ozala niveau ya élévation na yeba ndiko nga. J'espère que bomoni ces derniers temps ndenge Belvi azo matamata azo pumbwa to kene nanga beaucoup na to moni famille bota TikTok basale lié o ezali cadeau spécial to mona ki cadeau na babi matos wana o babengi caméra ya cher, je vous dis caméra na ezaba bandeko caméra wana ils ont un nouveau modèle, je vous dis. Vous comprenez mon gongo il faut qu'à toi koloba. Malgré que connaissez nos grippes peso betanga mais na choiti. Ba niveau élévation on zamba zo ko élever belle vie. Donc il faut qu'à toi koloba ta santé zo permettre te bande kolangai. Il faut que koloba parce que ils ont leki la biso na bisi bino. Toyoki kuna eleki kuna boto mona côté kuna be trophée bande kolanga trophée o epesi batu loba to kende kuna kota ba film belve zo beta zo frapper to moni master bande kolanga élévation ya bonana ko to sala ngoso ka nzambe te nani akoki kosala makambo ya soki nzambe te kaka nzambe muta apesa ba élévation ba niveau ya humiliation na yo. Soki ozana nzambe nde kozala niveau ya élévation na yo pe degré ya mafinga o bazo fingo nde pe kozala degré ya bénédiction na yo bandeko na ngai tala niveau bela akomi tala niveau bela komi, je vous dis kombo ya bela kaka na réseau sociaux les otanga mabandeko na nga tozana matanga mais belle vie kaka zo sillonner kaka zo patrouiller partout ba kombo mfe ekoti mai bandeko na ngai. Écoutez, je vous dis, star, Babi Belvi quand il a patron na poutine de l'écriture, hein, bon mon niveau. Alors bande kolanga, et lo konin onga na elibino lelo, ba voisin ba koki ko supporter, o ezali gaz ya Belvité, ba koki ko supporter. Nini trophée à Belvité, je vous dis, et puis si ma kelele, et puis si ma retour, je vous dis, sur vos commentaire, niveau bazo loba, niveau bazo commenter, niveau bazo dénigrer, ko dénigrer moko ya Sony, ko dénigrer moko ya Tina, te zanga mutuna makolo. Bande kolanga, batu moko oloba luka ta position maman, ba position maman bango, qu'est-ce qui ne va pas? Kaka ndenge tozoyoka bandeko na nga mama kiko bwaka ngunda bandeko makambo eza ya minene ya kolobala bino bandeko na nga yo za artiste vraiment o luka o baby saka carrière na oboye bon to yebi to eza point de tokoso parce que ça ba irimer o toyoki po biso penane to sabe to linga ko kota na makambo na bango te to linga vraiment mingi ya kolobela mama na biso. Ozomona tout ça vraiment pour maman la biso to linga la biso te ya ko faire la ba problème non on est ka famille bota te famille bota to ça tellement respecté maman la biso a respecté biso pe bana to ça tellement respecté to linga babuzo bate bandeko na ngai babuzo ba ezana tina moko te mais biso to sande promotion ya Belvi Kandila patrona o nzamba zo pambola o nzamba poni na moment oyo hein o nzamba tie vraiment makambe belé ba talent ebelé et puis aza aimé bandeko na ngai ba lukele ba problème ba sali nyonso me ba longiti bomoni sikoyo elo mona ngana loba nini trophée ba méritaka yango ba trophée bozomona ba trophée comment système ba trophée il faut ba ça la vote ça ne se fait pas. Trophée il faut mériter ndenge Belvi quand a mérité trophée na ya culture au vandi balobi non maman ndenge ozawana tozo pesa trophée par rapport à musala na yo oyo sali par rapport ndenge vraiment ils ont kendele to moni vraiment ils ont mérité faut un trophée à culture et art bandi kolanga bozomona ba ke ba remettre ozaki no surpro yeba ki no ti to mona makamba Belvi le kaka ba yeba kana eti. Tout le monde est classé parmi les 50 femmes qui inspirent. Donc, les bateaux, bazota là.
bato minene ya mboka na biso oyo bazotalamaka mwa mwasi azosala babi non azomérite loko boye e non batrophée oyo ezalaka ya bavote ya bandeko na ngai parce que vote ata moto azomérite na ye te moto azosala eloko ya malonga te mais tellement eza vote esalamaki aza na population aza na baniveau ya kofinancie bambongo moto akoki koleka facilement mais oyo ezowuta banini ya mérite oyo ezowutaki na bato bango bavandi babi non parce que ezalaka bongo en réalité diplôme oyo to trophée ya mérite oyo eza eloko mo faut vraiment bato bavanda basentir mosala oyo osali ye la famille basentir ke mutu oyo asali mosala kitoko mutu oyo azomérite azwa trophée et puis bakobenga oyo baremettre yo ça fait du bien ke ezala trophée moko be bozosala bavote bavote wana ekomana bandenge ebele tomonaka bavote ndenge elekaka ozomona moto akoki kofinanse mbongo pour ke bavote pa bato ebele moto akoki kosala bamanigance ebele parce que aza na posa bavoi aza na posa azwa eloko moko me peut-être omona amérite yango te ozomona yango omoni Belleville alingaka lisusu makambo ya batrophée oyo te ya basystème ya bavote wana alinga yango te alors trophée au Belleville azomérite la famille. En tout cas, mon tournoi sur ce cas tel le cas Belleville trophée au Belleville mon tout en tout cas madame tu le mérites. Ozo mérité trophée au Belleville vraiment azo mérité trophée parce que musala Belleville azo sala non. Bande kolanga Belleville osa musala. Mutu ko ignorer musala Belleville faut zaka mutema mabe. Ozo mona. Faut zaka mutema mabe. Parce que mutu o azana motema ki bonzambe. Mutu azana motema ko reconnaître mutu. Mutu azana motema malama comprendre que non, cette femme azana ne loko mo katina e. Cette dame Belleville kandi aza vraiment mutu faut garder jalousement na mboka na biso Congo pour na art. Parce que azo pesa le meilleur d'elle. Azo c'est son musala kitoko. Alors aza moto yo azo mérité ebele kaka ndenge papi Kader alobaki ben ça moto azo mérité azo mérité bonheur parce que a valorisé théâtre bandeko je vous dis il n'y a papi Kader et tambola un peu na ba TikTok ndé ba kata j'espère que vous mona ki na ba Facebook ba meki ko kata partout wana bandeko na biso ba voisin ba meki koloba Babanji koloba na mabe peka ande ba mesana koloba bazo continuer koloba balobi diplôme musani ya malonga azo sala sans trophée ba komi na ba commentaire asa musala trophée za kate mais maman muteke asala ka ba musala na ye ba trophée ezo monana mais abino trophée za teka musala trophée zate bandeko nazwika lien na nga wana oya ba trophée oya Belleville ba pesi na kama tina cliquer kana commentaire wana ka ekende comme ça batala ozomona donc pour dire que Belleville a un talent na ye bato nyoso bazo combattre ba longa été parce que elle travaille Belleville azo se pulmoner mutu so mona niveau ataka ba filmer na ebité N'habite so Belleville kokana nani na monde théâtre na ninga cha ba film chaque jour film kotaka azate aza la seule et unique pour le moment je dis bien pour le moment parce que tu habité l'avenir est là on est copé c'est ça après tu habité tu qui jamais continuer tout le bon parce que dans la bateau souper ba ko ki ko s'imposer les sous ma casse ko le Belleville mais pour le moment elle est la seule et unique elle est la seule et unique oyo azo sala musala kitoko oyo penza batu ba moni pe epesi makambo aza la seule unique alors que pour mon film les kaka chaque jour je vous dis la famille chaque jour film ezo leka pe elo mona se no ba dekolanga biso ba film la tida kana stock ya le quand to pona bilamba de na ebsa bino mo to pona bilamba okoze lambo poni lamba kolata nde ba film Belleville ezali ba film même non ba tourner déjà vanda bon mona ki tonto tadi achela kibiso mikolo uta ko le kachela kibiso film moko achela kibiso ba dina ba tournage to mona ki Viviane jusqu'à présent depuis ba chela biso ngotela depuis ba chela biso tourner na tournage wana ambiance du tournage oh tonto tadi achela biso
film là si ba tournant déjà bombama. Bon, est-ce que bon le film a vivant et bimité hein? Et bimité pour dire qu'il y a des stockages, il y a des films au Bellevue. Alors mutabongo azo muta comparer na été. Mutabongo tant aussi les guerres. Hein? Faut au zala, au yebelo ni au sala. Ozo mona. Mutabongo azo muta aussi les guerres changa te. Faut yeba tant aussi les guerres. Batala niveau, au niveau mouton en tout cas non. C'est pas dit que ce qu'on a qui li bosso, nde batasima bakoki ko yate po ba leka non. Et le kozo bunga na mitu na biso ba congolais. Et pas la biso ba congolais ce qu'on a ancien, il faut les kaka kana ba nouveau non. Non ba dekolanga monde évolué. Kaka nde tobe ki na tango akaliza ki différent le to comme na monde Android. Ozo mona. C'est pas que le monde Android oh il est peu ma bé non et appelle ba malamu na ngo ezele to comme le Android et ma bé et quand il se makamba ma bé non ils appellent ma makamba malamu oh peut même sur Android ils appellent ma makamba malamu et même sur Android pour dire que mutu mtasa na tana ye c'est pas dit que ceux qui ont ancienneté ne loko moko boye alors bon qui kondima ba oh ba ina sikate jamais. C'est pas dit que ceux qui ont ancien ne loko moko boye yo faut tika éternellement qui Ozaka likolo ba ope ba ya sima non. Alors Bellevue aya na monde de théâtre aya ko s'imposer. Aya na monde de théâtre aya na lumière moko boye parce que aza na connaissance, aza ma yele avant dise loko na e. Bellevue ezaka YouTube, te Bellevue ya ka na YouTube, aya na restaurant munene j'espère que tu es bi. A part restaurant o ebima na miso abatu. Et ça, je vous dis la famille. Donc, elle est patronne. Elle est vraiment patronne. Donc, bien qu'elle est patronne. Bien qu'on a 20 ans, n'a pas battu Bandekolanga. Elle est vraiment la patronne. Mais Aza la patronne, mon est simple et douce. Au moins, il n'a bien au Bellevue Azalango. Ceux qui n'ont pas comédien, mais les lots n'y sont à Bango et bien sur les réseaux sociaux. Alors Bellevue restaurant et là qui nécessaire fallait mon ami sur parce que faut bien lier à Bako Chambon. Et il faut publicité ça dans un restaurant. Mais les autres choses, ils ont l'importance oh tout le monde doit mon nom. Aza mon tabon oti. Ozo mon. Aza mon tabon oti. Mais fais ça mon matala na te. Oh, bah, bien, les réseaux sociaux, il faut habiller, non, c'est pas Bellevue. Bellevue, c'est une femme de caractère, une femme de valeur. Il y a Bellevue quand il a patronne, Poutine de l'écriture, Mama Kioma. Bon, moi, le film, il a fait un master, Bandi Kolanga. En tout cas, coach a tapé. D'Acosta a amutu mususu Bandi Kolanga. Alors, tu blaqué, tu n'as pas comédien à la bisou. Tu n'as pas comédien. On sent que mon toi a un bagage intellectuel à dégager. Bon tel niveau au d'Acosta a expliquer biso a ko ça Aziza conseil mais conseil ni doya vers biso to yeba. On sent que mon toi continue à c'est bon c'est plutôt leçon à vie Bandi Kolanga il c'est nulle part ailleurs. Alors Bellevue ton rapport na bato ayebi batuni ya ko tcha. D'Acosta félicitations à toi. Coach, les grands coachs, on est toujours qu'on tape, on frappe pas toujours, et pas nous à tâter. Il y a des vies qui tu as yébi à chaque on a tina. Et puis si qu'on fait chaque coach, si on a tia on paie ça ma camboula quand tu as Bellevue TV. C'est très important, il y a un des important à biso. Parce que ma comédie le soir aussi ma camba qui toko, en tout cas non. Je suis vraiment flattée. Na comportement ya d'Acosta puis na ba conseil d'Acosta oh azo pesa na film la biso ya master film mo très kitoko film mo ko na ba capacité na ba leçon ebele à vie bande kolanga oh ko ki kozwa penda o yoki nde ko ba nenga zoloba oh sentir que ba lobela biso ba to tikali et puis maman Aziza en tout cas félicitations maman Aziza a joué à taper na film oh bande ko film ya so ko avancer toujours tout côté. Nebi si plutôt yo ça la maman na analyse na suka ya film oyo. To ça pena maman na analyse nde to mesala ko tia film la biso to tia film to tia ba leçon na kata film la biso ba ndeko to ko ya. To ça la ba appel to benga film so ndenge le ki c'est ça.
Neto message pour soutenir Belleville quand il a patronat. Elle mérite cette dame. Elle mérite. Elle fait un bon travail. Alors dans son travail, il faut t'encourager. Il faut te l'accent moussala na pas bateau bazo comprendre qui est Belleville. Na art. Non. Ah ça moussala. Belleville a joué à la facette nyoso bandeko langai. A joué à la facette nyoso. Ozomona. A joué ba rôle à Kindumba. A joué ba rôle à Shege. Ozomona a joué ba rôle à Mawa. Et ça na ba te belé au rôle à Mawa koko. O ko lelate. Et là ba te belé ba ça na ba monopole ba rôle. A kanga maka le rôle moko le so pese rôle monsieur si ma te faut ka rôle newana. Mais Belleville a sa polyvalente. Asa polyvalente cette dame. À cause de moi, c'est la respectueuse. Donc, Asa n'a pas rôle belé à jouer. Alors, Asa mutaza na talent. Bino bat bofinga ki na soni. Bino bat bofinga Belleville bofinga ki na soni. Bino bat boye ba musala Belleville te bo po bo yebi te po bo apeta ko tala ete. So pele bo ba temps. Ya ko tala Belleville. Si vous voulez tant penser pour contempler Belleville peut tel la film né tu peux tel la moussa azo sala tout makambo azo mérité bon tout le monde ko lo ba ta pena Belleville mais on a comprendre abino na comprendre abino parce que bino de besoin on a bo lia kande na combat Belleville moi na grave na tout vraiment normal pour bo lia kana combat Belleville ceux qui botengi combat Belleville en tout cas bo liati. Pour bien, il faut que combat Belleville. Dans la chaîne, on a sur combien de ceux qui vidéo dans voilà. Bon, moi, on a lobé ici, la peine à lobé ici, la peut-être à répondre à battu. On a vendu la cabane à lobé la combat ici, bon, et qu'on attend tout détroit. Sauf que dans le lobby là, il a peut-être à répondre les lots, mon béton, les camo et la yoki. Mais on a vendu la sujet dans ça la moitié. Non, ça la moitié parce que YouTube, dans les pas naïe, tu as pour la Belleville quand il a patronat. Mais Bino. Beaucoup de choses musala maman abinote beaucoup de promotion na été siko yango toyoka chaîne wana ezokende wapi soi-disant je ne confirme pas la famille mais soi-disant que chaîne wana ezalaka chaîne na mutu na loba na bino mille fois et la chaîne moko eza association alors makambo na loba na bino na confirmer yango te mais je vous dis soi-disant ndenge toyoki ke maman na biso muteke Ake na poto azobwaka ngunda boki na poto azana besoin azala bien abala abota c'est bon c'est très bon alors bino bakuka bino bato bozona pona koya kolobela bosala mwende bobokwe mukolo chaîne siko azoza responsabilité ya chaîne wana neto yoki ba les ont dit ba rimer alors biso tozakala te pona koya ko confirmer ba rimer otoyoki. En tout cas, famille, bota bo yo kate to zakana te pour confirmer ba rumeur mais bino boka ko confirmer ba rumeur. Bon mon différence est entre biso na bino to la n'importe. Il faut vraiment du respect. Il faut vraiment respect na bande connaître sa famille bota. J'espère que boye ba capacité o zakana ba communicateur à Belleville. Ozomona. Boye ba la bilo capacité na nde bosala ande ba semblant ngana bengaka. Mais à part que ça, bah semblant, baka, bah communicateur à Belleville, et là on dit bah communiquer pas Belleville, là on dit bah pesa pas Belleville, niveau ni bah matissa ya bango artiste, mais bino bossa la roti, bino bossa na pour le l'artiste lui makaba fan ya modèle ndeni, fan soko lingi fan na yo, olingi artiste na yo, faut même que likolo, cause là on te pour kabolé na bande kolaye. Cause on a été pour nous faire fausse information, cause on a été pour créer les problèmes dans la vie dans batu. Non. Voilà fan qui to côté c'est que lingi artiste na oti. Parce que artiste na azo vivre dans musala wana. Artiste na et musala azo sala et aussi nga fois zana batu bien. Parce que par contre ça va filmer faut batu bas à la peine bas les ba entouré, il faut benga batu. Oh baza bazo pesa makambo. Alors tant bino beaucoup de confiner un bateau peut-être à quoi qu'on bien à na film donc tu dois un rôle ya ndeko moko besongolo pakala peut-être on peut dire rôle à papa ya d'accord hein babi coach bota coach na pesa ka le meilleur de lui aime sous baba rôle bien non c'est un coach ça même moi coach ça pour bino ba fan boye ko kabolé na batu pour bino ba fan boye ko créer les problèmes na bandeko bo soso là.
il faut beau sosola. Yé moko so azamu tamayele toi azana entourage à malam. Il fallait ba sosolisa ye. Mais tellement ba entourage à malam bazate, moi ba sosoliste exact. Si mon la belle vie azaka toujours bien là bas parce que a ça musala na ye. Ata muta créer mo lo mo bo belle vie mo na kaka a luka benga mutu parce que ata musala na ye. Ana tina tata na ba combat na bati. Musala na ndefo ke liboso. Ba de ko fixer ici là ka. So ko ebi ko gérer succès bien te ici là. So ko ebi ko gérer succès bien te ici là. Et si li pene comme nié mo kili lobelo pe li suto comme néant. Ton na ba néant. Ozo mona. O comme néant. Alors la famille Bellevue a n'importe qui. Bravo Poutine. Bravo Bellevue quand il a patrona. Balobi mama kioma. En tout cas, bravo à toi. Na musala kitoko ozali kosia la biso. Na ba trop faute ozali kozo ezo sepe sa famille libota. En tout cas, on peut s'être son air. Toza vraiment fier na yo, mama Bellevue quand il a patrona. Balobi Poutine na ba on toza fier na yo. La famille. Tout à la film la biso. Film la so bientôt aussi la lango. Tout à la film qui toko bande kolanga ka ndina lobby. Master ndeye. Master ina makambo mususu. Et puis chez Bellevue quand il a patron à iratakate. Balobi la déception n'est pas Bellevue TV. La déception n'est pas Bellevue TV. Bellevue ça a toujours makambo izaka toujours kitoko bande kolanga. Oye gagne ça a toujours mokili. Ba film les izaka te ka poto seka. Mais ils ont des leçons moko au sentir les leçons moko ils ont très profond. Ba leçon pété o ya miki ba bloko to zomo la quotidiennement non. Ba leçon à vie. T'as la film la besoin master. T'as la et l'accession nini to comprendre nini biscuit d'Acosta à décortiquer d'Acosta pessimisme vraiment éclaircissement. Ba ni koloni ngolo be mingi tena na biso ke ba o ba quotité ba kota la film master. Na linga pelle ce qu'on dévoiler qui n'a pas ça beaucoup dans la carte film le son master. Pour comprendre qui est Bellevue. Pour comprendre le niveau moi sur tout ça là. Eh? Les loyaux osa marié te osa jeune fille tout jeune garçon. Bon ça libre intimité la vie et puis hein. Et là non ça là que ton bon ça intimité la faut pour kanga ba photo, ton bon ça la vidéo et ça là binoni. Et ça la binoni, c'est pas normal. Et ça normal té. Ba makambo ba sala nzambe ba oté yango. Nande ki maman pasteur moko té ki makambo wana. Pourquoi kozwa ba njoto na yo ya ki bomo soki ko pesa mobile ah ça peut copain na yo o na bali yo té. Ba ndeko langa eza ba leçon moko très profond je vous dis. Muto yebi non té soko balo la vie. Aza ni mobile landa ku ni mo sino ndako. Mais à ça, vous avez qui concubinage, to qui fiancé, ton nini. Peut-être qui fiancé, et puis, mingi peut pas comment on a soukate. Alors, nous avons comment on dit qu'on a une photo, il y a une intimité. Botindana. Pourquoi tout ça? Ils ont un tina mon côté, ben, on a un tel service, bateau, tout ça, comme un cambouana, bateau, ça, comme un cabaponga, la grosse salle, bateau, ça, comme un cambouana. Il y a cause de dignité, unité, par ceux qui dignité, cause on continue de la mobile, topé moi si. Et à qui te côté. Même, na mis en jambe, ça qui te côté. Et ça qui te côté parce qu'il y a une image. Et qu'il y a des fois, tant bébé image ane kenda ne to chinda ka ba biloko boyebi penibli sika ni le kaka ba réseaux sociaux ba ça la biso o boyebi sika ni le kaka pe komelo la téléphone boyebi be feni ni o sala kana ba image to chinda ka boyebi et ton yo to nzoto no to chindela ngo mutu yo mono chindi par sentiment boyebi te loko ni o ekiko créer to mendele le kila kila ndile internet wana na ligne wana ka eleka ki pe ko na téléphone oyebi sali na monde à ténèbres. Ma caméra tout dans le monde normal beauté. Ma caméra photo dans la spiritualité bande kolanga. Yo zo bande ko belé bazana ba problème ba foyer na bango. Aka balane mobile musuto pas bala moi si mususu mazo kuta na ba problème. Peut-être na makambo ça kala ki fiancé non ki chéri non. Alors Bellevue TV a ko décortiquer biso. D'Acosta a décortiquer les biso bande kolanga yi tout ke kotala. Tout ke kotala to yoka.
Niveau, en tout cas, non, coach, félicitations à toi. Coach d'accord, osa, non, osa fin. Et puis Aziz, en tout cas, bravo. Binos Bojoué, bravo. Tonton Omar, bravo. Tout le monde peut se nous remercier à la fin du film. Il faut te reconnaître. Il faut peut-être que tout ça l'analyse à mon nez pour le film. Parce que les leçons on a supporter mon bal à carton moi ça calabose qui ma chérie. Est-ce que c'est important au gardaka ma photo à moi sinon à kala. Tout ma photo à mon bal à kala. Est-ce que c'est important? Yo so comme femme mariée comme homme marié. Mais ozo gardaka ma photo ya ex na yo. Ozo gardaka ma dignité à ex na yo. Njoto na mo bima ndenge ezaki ogarda ngo bandeko na ngai eloko nini ekochona mutu na yo bandeko voilà tala niveau auto okende monde réseaux sociaux tala bisika réseaux sociaux mais ma biso ba publier monde auto vivre le monde ko publier ba kangisi et puis film oyo et ça mi si côté film oyo ezaki film mo boye ezaki déjà et ça là ma bombama mais ebimi siko kaka de belvia mesala en tout cas cette dame Belvi quand il a patronne azo mérité ba respect azo mérité ba brevet ba trophée et belé alors 2024 pour la Belvi to ressentir bokoyo ka goût penza bokoka penza goût. En tout cas, vous critiquez même les réseaux sociaux. Vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, comme il y a autant d'ACK, ACP là. Pendant que vous avez les réunions. Pendant que vous avez les fausses informations. Pendant que vous avez les B, il y a des avancées, des trophées. Avec des parmi 50 femmes. Nous sommes les sous l'homme qui top toujours. Et ils en ont fait belle vie. C'est parce que Azala Nzambe. C'est parce que nous sommes le belé à yebi en oti, à innocente. Ozomona niveau à cause de l'innocente na vie. Yango na baka balo belo mabe me ba kuto na ngoti. Balo belo mabe ba ndekolo me ba kuto na ngoti. Alors belle vie as a number one. A number one bande kolanga. Elle fait bien son travail. Quitte à vous. Il y a vraiment que non, cette dame mérite. Mais à ta bino bolobi en ôté. Ba kondi, to bateau, baby ko jugé. To bateau, baby ko salam, ko talam salam, to salam. O azo mérité. Ba salam salam, on débat sali. Débat pessier trophée, ba salam salam bango. Parce que aza femme o azo mérité et belé kutu ko leka ba oyo. Ba tricage na mbo sa kasaka na ezali souté. Oh mutu mususu oh aza mwana nzambe alors mwana nzambe ba kombata kaime ba longa kaiti balobi mabe ba kuto na mabe wana o bato ba loba na yo mais ceux qui osana ngote beaucoup mona mutu ka l'élévation à cause la toujours élevé ni to mona belle vie quand il a patron a élevé ba dekolanga o to moni eza ya muki to ko mona lisusu ya mine 2024 to zakaka aboko yoka goût pende boza boyoka déjà goût. Voilà la famille. En tout cas, la bien chose tout côté la film la biso, total la film la biso. Total la film la biso master qui non la souka. Total la mo pele qui non la souka qui l'épisode la souka aussi la bande kolanga total là. Ozomona. Total la film la biso ko la bien, ils a une façon dans le bango temps une meilleure façon, il y a ko soutenir mais vu quand la patronne tout ça capable, il y a ko beta 100k. Des mamans so personne ba trophée mais ah c'est précis biso bande kolanga tout compte d'accord. Tout c'est vraiment 100k et ça l'a bien ma case. Et ça l'a vraiment bien. Merci beaucoup à Bilo News. Vous avez bien pour la colonne biso vraiment la chaîne de sa famille Bota News TV. Yo a on a nos continue la chaîne auto s'abonner t'es abonne toi Bilo quoi qui tako izala to lambela abino pour la belle vie quand il a patron ceux qui vraiment aux famille Bota solo au s'abonner au cliquer la cloche à notification la famille. Vraiment la tiki Bilo te coûter na mbala ya sima. Bye.